Omoni nakolo bandeni. Nako ki mango te za vie privée nanga parce que za qui peut vie à ma bête. Ça peut vie à ma bête. Parce que ata son na bête ngo awa. Ils na vie morote à ma bête o ebangisanga parce que mutu mutu ko beta vie na ye. Ye mo et puis ay somo. Na ngala mélangeaka. Et puis na kabola rapé. Tant na lo ba bongo na tie yandi mosi na tepe côté mususu. Côté yandi mosi nga naza porté, na contre. Papa, mes fa, elle fait sa TV. Grignotage ezate mamanda ya Sylvie. Papa, alobi bazaka na papa. Non, papa n'a si na respect. Oui, mes chers internautes, hein, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure qui vous a donné pour l'opportunité de me suivre encore chez vous, dans votre maison, de partout là où vous êtes. Je vous dis merci. Naba oyobasi ba s'abonner, naba onano ba s'abonner. Na Feza TV officiel. Na senga kabino eloko moko bu s'abonner massivement. Ok, et que ça langa kitoko makasi. Et là je vois Moïse Tamba. Mokolo bilanga na tuna bilanga ngwa nani abia mère abupia. Hein, na kati ya mbudi les médecins noirs. Et pourquoi pas Sarah Bilaka aux États-Unis. Hein, yangande ko ya tongo. Et là je vois le salon Larissa Kaniki. Il y a Yuyu Kaniki, Elena Kaniki, je vous ai pas oublié. On est toujours ensemble d'ici là, hein. Naoya ya Yuyu de moi. Je suis toujours là et pourquoi pas du Kemba ya Mobala 2 mètres na kati à Londres et maître Jagger Maël Bibende. OK? Ba banga wana base. Kashimani ya Mama Benalemba, on dirait des États-Unis et qui a toujours les projets de bonheur n'ont pas de malheur. Francky Capend, coach très puissant. Coach très puissant. Nakati États-Unis au coach kaka. Plat de toi. Et là, je suis avec notre sœur. Jésus au fongo la biso. Nazongi siye lisusu. Par rapport à Sarah Bilaka aux États-Unis, hein. Yeyo, nazongi siye. Hein? Oinga na yoka reproche na yoka Sarah. Autre moi dit Mambweni, notre sœur est là, elle s'appelle Ndaya. Oiti kali amboka. Comme on est à Baluba, binomo bosani, bomiyo kela. Bonjour Madame Ndaya. Bonjour Sylvie Ndaya. Sylvie Ndaya, nga kanyika Ndaya. Yemo kwa bongisi, vas-y Sylvie Ndaya. Oui. Wande kombo nanga. OK. Yango wana. Baninga bayeba Sylvie Ndaya banda théâtre wapi? Ti a komi siko wapi? Ouais, Sylvie Ndaya na bandi théâtre na New Image Africa. OK. New Image Africa isa epa ya Cordon Kalingunda. Déplace na banda théâtre. Cordon te mes présidents te. Non, azaki présidente. Azaki Cordon parce que ngana ye na théâtre des arana yaki vraiment ko ça la penza théâtre était et na yaki ko za la présidente. Hein? OK. Pour la présidente abenganga susinga pour izaki nga pena théâtre na bando ko kangote na yeso ndu muna ngo na ye no sa théâtre no banande nini no muna ngo mukie na ndo minimizango kwa pour nga théâtre no muna benda te loba msusu moi soutien mo boye mais koya pena kokota kosala ngo izaki moi pasi bon izaki nango na ba nzela moko boye opi bato bazana besoin na sa théâtre mais na banda ko kimango nde toyebanelaka na kali et après wana aye komona nga lisusu na Facebook tanga munga na Facebook nenda ye nde alukanga nebisi nga mambo ba théâtre ba nebisi ngate vous la présidente à groupe ngana za Cordon et toi encadré bana. OK. Comme nakutaka déjà na ba acteur, ba actrice mususu et nga pena bakisa ka bato na ko bakisa nde wana to démaraki bon vika mambo nde ezalaka et bando ki na ngope bien papa te comme na maman boye Bokabwani. Bokabwana c'est trop dire. Na vandaki. Na tikaki. Te uza maele pour soigner mon folo bakufanda. Te kolobake to kabwani c'est trop dur. Ko kabwana eza ko wela makambo ebele.
to bato babakabwani ça veut dire ye kuna olia boy ye kuna osala boy ngapi na coin na ngapi na keluka na ndenge na nga bon eloko esalaki na tika eza ba raison personnelle bon eza babilo mosusu tongaloba on a TVT et eza pe na bilo mosusu bomema on a TV bato bazwango bandemo boye mais mingi ezalaki parce que bambongo mosusu mpe banda obima boyebi ka nde ezalaka bambongo mosusu ekoza obimi mpona mosala e mosala esalami bien te nga siko nalinga biloko ya qualité nde naota baninga baosala biloko ya qualité esinga nga mpe nasala biloko ya qualité siko so babiloko ebima aire moko neti te bon bambongo ebima me mosala esalama bien te nga siko mpasa bongo na se décourage mbala moko na baya na mona asemi na tika. Il n'y avait pas du sérieux. Oui. Okay. Parce que omoni mutu mususu ayebi yo. Tango yo ndimi okomosa eloko wana. Tango otalozo ebake. Tango sa eloko wana fo bima ba ndenge mobo. So tango ebima ba ndenge mobo ete ekitisa siko niveau na. C'est ça. Mo ndenge eza nde ya kosala ke na vandaki. Na evandi tango déjà nazo kita na ko vanda nde bon, pour naleka pe moi mke na Top Vision. Naleka moi mke na Top Vision et naleki moi ba place ebele. Des places sikoyo. Na joua ki tant moi ba naleka ki, c'est le veut qu'est-ce que sorti ma coloté. Te na vanda ipendate. Ozaki de passage. Nazaki de passage na Top Vision wana film oyo nga na kanga ya o na joua ki. Ezaki film ya Baby Molaso. Na jouaka mama ya Prefina. Na joua mama Prefina et na film mususu pe na ba titre na ngote. Po ezaya muso keboye. Ba mo ba pesi bino okuti da film ezaki déjà ba benyo chega mbala moko jouer dans le sens wana. Na za na titre na ngote ba muso aza na ba titre na ngo. Et on a ba ke des passages quoi. Na likaki et après wana na vandaki. Ofandi susu. Boko vanda tono lo bana vandaki ebi maka na vandaki nakolo babulu tant déjà nazaka na kata nu image na l'équipe na Top Vision quand na kata nu image vous comprendre mais bobi ka ba réalité ya banzonzinga na biso ndenge ezalaka bon nyoso toloba te quoi nde ya osalake na vandaki moi muki na ko vanda moi muki nde na koma ko travailler pe na second kapanga na HD Vision. Na leka pe na HD Vision bon ba émission pe ezala wana et après wana nde ya kokuta na manager nanga RDC artiste oya manager nga tout travailler na ye Tilelo et puis na ya kosala Sylvinda TV. Sylvinda oui chaîne YouTube ya kosala Sylvinda TV na Sylvinda TV on attend na bandi ko évoluer na chaîne nanga wana Sylvinda TV nde yaki siko ko fungola nga pe makasi na koma ki solliciter pe na baninga mususu même awana kin même pe na poto ba blom super ba mususu na sala pe belé bien que tokanga na bisote neti nga za na yebo na tourner na kenanga donc na yeka msa nanga na sisi na kenanga donc na linga pe na ko yeba belé te quoi na sens wana. Ok, merci beaucoup Sarah Bilaka. J'espère que Oyoki Sylvinda ya alobi parcours nae abaisika oya lekaki na isika aza pour le moment. Mais pour le moment pe nazaka ka wana te na Sylvinda TV, naza na RDC artiste télévision isusu. Quand même manager nanga, aza producteur pe, azaki pe producteur nanga, to travailler Tilelo, yepe asala chaîne tozawana na kati équipe mobimba oui tozawana to travailler en collaboration na ba artiste belé to besi oui so beti RDC artiste ya qualité j'ai pour tout donc so beti RDC artiste télévision au monde que Sylvinda ezawana na émission Sylvinda ezawana ba filmer Sylvinda ezawana ba gag donc c'est ça et pas na ngamoko pe na Sylvinda TV donc on travaille vraiment en collaboration sans problème série ezali tozaka na papa tozo travailler na Tilelo tozana ba artiste belé wana na kati ya RDC artiste mais na Sylvinda ya pe toza toujours travailler bozaka na papa mais fa FZ TV grignotage ezate mamanda ya Sylvie papa alobi bazaka na papa non papa na sina respect
Okay. Na mesana ko benga même ba pasteur ba papa. Ba pasteur za même daddy. Non daddy ka papa. Même papa caméraman na biso bien que combo. Aza papa. Donc ngai na mesana bongo. Mwana mobali nyonso. Aza papa. Ndinga pe naza bona za mama. Dans sens wana. Donc il y a papa ya grignotage te. Mais il y a papa ya normal, papa oyo ya sérieux, papa oyo azo sala musala na bana na ye. Parce que système grignotage. Yo leki na top vision. Ba grignotate. Boza style lona papa, boza même moral, bozo travailler, bozo se comprendre. Li solo bolingo ezate. Po e komi comédien na comédien ceux qui bozo solo la neti ngane na na die sotia sobo mwana nzambe lokwanga serviteur de Dieu comme nga. C'est au kangi moi photo. Okoma na ye. Je salue le pasteur Pepe Mikobi Thomas. Wana ezaka nde batu balobaka. Ezaka nde batu balobaka bon moni nde tokolobake place so batu baza makambo ezanga te. Makambo ezalaka kaka. Mambo ODG leka nga monaka inutile ya olobelango. Soki ata grignotage ezalaki te, soki dérangement ezalaki, so ese leka nango olobango poani. Soki pe salama nango te olobelango poani. Moni bakoloba mususu eza nango kapona osali ba réputation baninga. Soki eza likambo moko eleka, top so ezaki erreur moko moninga ninga asala. Mais yo oedaki po asala erreur wana te. Okolekisa ngo, siko olukaka kobebisa réputation moninga pourquoi? Oui, eleka, eza important te. Pour nga na mona bongo, eza important te. So eza ya mabe, o dénoncer ngo eleka. Soki pe ezaki ya mabe, oyo so pesa ki conseil. Oyo esimba te eleka ki ndengwana. Na conseil no edaki pe baninga esinda ngo bon yo lo na TV point. So yeba puis autre fait hein? Vraiment. Mais oui. Ok, mes chers abonnés, Feza TV officiel, Bozalaka et Belé, mon petit frère, hein, mon petit frère, il est bamon, nakati a des écuries, autrement dire, joli parc. Hein, Tété Kabedi, ma copine privée personnelle. Hein, yesu qui n'a beau sanier. Ah, des sommes, mais na bombi. Après, maman, Oui. ba film siko, oyo tourna la kati a chaîne. Film nini o été kama pesa makamu. Bon côté kama ko pesa makamu ndeti nga na chaîne nga na tourna film moko La vie d'aventure mais chaîne nga ezaki plus d'émissions soki bato bakoti ba komona l'émission mingi ya ba musicien ya ba comédien ya ba nini et puis ndo sala trop bagag mais en tout cas e banda otalama etalama kapeti lelo parce que soki lelo naza Sylvie Ndaya soki na yebani soki na benga ma partout ça par rapport ya na salaka parce que film au côté so santa qui pesa parce que tous bon, un film même à vie d'aventure à vie d'aventure et pesa penza et pesa makambo parce que nazwa ba appel nazwa ba nini nazwa pe makambo liboso nazwa na filmé wana à vie d'aventure et deuxième film eza oyo et Leka il y a ma propre sœur qui est écrit par Da Silva Fifi Mbingu. Oui et ça na kati ya RDC artiste et ils appellent filmer oyo vraiment et peut singa sous makambu na GT. Donc c'est ça. Je voulais juste savoir une chose. Madame Sylvie Ndaya, tu es mariée? Mariée, non. Elle est mariée. Mère des enfants? Oui. Son abi naza mariée. Ils étaient pour na balarati. Na balaka. Na bota bana nga nyonso na kwa libala. Combien? 3. Ok. On a 3 filles. On a 3 grandes filles. Na boti ba on a kwa libala, bango. Mais ba circonstances y a vie. La réalité à vie. Oui. La réalité à vie, bon. Oui. Nakolo babongo. Et ça les divorce par rapport bon, les vie privée nanga. Nga penda vie privée nanga lo bon na TVT mais vie privée peut star soko beti en li solo et peut ça peut makambo ebi parce que star a na vie privée té. Biso vie privée biso za kakata ya likolo. Vina biso za kama basali na biso kata ma Sylvie Ndaya ezala rabo.
vie privée te mika boliko etanga likolo yo ata obombi yango bakobimiselo kaka ndenge eza boye omoni nakoloba ndeni nakokima yango te eza vie privée na nga parce que ezalaki mpe vie ya mabe te eza mpe vie ya mabe te parce que ata so nabeti yango awa eza na vie moko te ya mabe oyo ebangisanga parce que mutu mosusu akobeta vie na ye moko epi aesomo akoloba ngo te akobeta vie na ye obanga oso bato bayoki esa nkele me eti nga boye ata nazwi vie privée na nga na etalango na tv ebangisanga te tobenga yango vie privée koetale te histoire à vie na nga oui histoire à vie na nga ata na tiango na tv boye etungisa motu te etungisa motu te me nga moko ande na boyi na nga mais ça bato pasi te esa mpe bato pasi te allez-y comprendre et là tant manda ya bisa lobi na kisongi je profite à saluer Karibu Mafukidi mama ni mama wa Rome bois qui singa Karibu ça pelo pété le corps bois qui singa mais moi je t'aime beaucoup ma puce c'est pourquoi pas présent héritier Chilumbai cette fois-ci fatazonga na scène nazonga na scène babi présent héritier Chilumbai ngana épée un rôle en couple vous allez me sentir cette fois-ci maman Ndaya banana yo les lois qui balobi basala musalo yo sala ko ndima ya théâtre oui bien sûr na ondima mais à la choix na bango na kotinda mwana moko te asala théâtre mais ce ka ponyo ondima oui pourquoi pas eza musala eza musala soit ponyango no tika ye voire même na koaider akende tina université asali yango pe asilisi yango donc eza mabete na ko encourager Mandaya ba comédien to tomboki to lobelaka mambo ba théâtre pour nga biso na ye to sala kama boke dongolo soka ebisio monganza nzombela na sia mai fondi mela ye po ba ngomi ba baza bien kati ya sia mai système justice cop justice ye na kati ya ba comédien justice yinda ba musicien te o ba papa biso kofite o ba frère na biso ba frère rigolate ba frère ba comédien ba tomboki na justice yo kolobani na préférant justice hein justice est kata makambo bien par rapport na biso parce que ngana to likambo to soigna ye kuna zui mais so boki na justice bokata mino mbala moko cop évité bo baksa suma lo batin et silika wana et puis ba ebisi bino oyo continuer bakangi esili nga préféré na yo c'est la justice en zambete non na zela te poni na za chrétien parce que ce commissaire déjà justice au monde qui oseli en zambete te au monde na mambo ndenge kendela na makambo ndenge ke songa na yepe na fatu na ote musapi na lisu nde na zana linzaka na ngamulaibo ozelo longola nga ngote ozele koto na ozoka to koto to bolo lisu bato babengo zobazi Konde ba ba comédien to lingana te to mona ki présent so masumu a protéine ndimos plainte a fundi pona yo kolobani a raison te yandi mos pe akandenge yandi mos pe santé ça na ngo bien te pona yandi mais président biso masumu de brande ake ko funde na justice nge sala nga pasi makasi yandi mosi nga pe tungisa nga pona santé eliko tungisa nga pona santé omoni tango tozo loba ya justice tozo tala pe moninga na makambo nyonso na linga osangisa wana ezakanga ndenge nanga photo ta na ba anglais nyonso engelo bate comme ndenge na puyango na lobby c'est bien na tiango pona tout le monde to tiango pona babilom swebima esa mabe makasi koleka mais côté ya yandi mosi azana nazo bela c'est ça azaki na hôpital normalement il fallait y étant qu'un déconaye alukaye kasi yo lobi ke il faut que oser la tena non il faut na intervenir koluka pe c'est important mandaya oui koluka pe c'est important tonga na loba na lobelani na ngala mélangeaka
et puis na kabola rapé tant na lo ba bongo na tie yandi mosi na tie pe côté mususu côté yandi mosi nga naza porté na contre kaye pa popola ke ka en direct na TV de baninga ba popola ba na ka ke na mois de mai non oui mais depuis mois de mai yo ka te depuis mois de mai suko zela ndenge nini ti yandi mosi comme na niveau wana ndenga obela non fala komeli kaka et c'est qui bato musu pene ba ofunda na faut ba komana kasi on fala komela ye te obiso to lobeleza sikoyo ba koni fuati to bongisa bien ba koni fuati na ba comédien zela siko na expliquer bien OK je pour ngana linga okende siko bien kitoko makasi to lobela ba koni fuati na ba comédien pour ba koni fuati ba popola ba otalati donc avant il ka onde ka yozana na sena nga elote oye ko se singe miso bimo ke yo mo bando finganga comment bongo na sena nga elote bongo ndene o mo la ka komi bon o ko donné ezala bongo pena na okena yo ezala bongo mais oui wana pena okende no ke fundo mais sikoyo fatu pena boye olobi likambu nanga na yoki wa muninga nanga comédien na longoli ki koni fuati na yo wana na tie siko muninga nanga comédien na oluko na oluko yango na lobi ke tango tuninga liboso na lobi oui naza d'accord mais ya mibale pona yandi mosi na ndeko na ye masumu mwana za d'accord te côté na pende salenga passe fala lukaye en plus susu na état nini o yandi mosi za c'est ça na état wana tango ke funda mutu eza lokola obomi ye asengi pardon en direct que ça la inga passe oui nga pe na landaki yango vraiment esalenga mabe salaka ya asoli na ndeko na ye bolingo ebandi te likolo tina se biso bamabata toza so na bolingo te puta likolo efali nde bakonzi bakatela biso likambo non toluka tobongisa nani sikoyo kolinga abongisa yango nde problème loi ifo euta wapi yango nde likambo mpo biso mpe awa toza kwa banigeria te oyo gouvernement na bango akatelaka bango ntango mosusu makambo na likambo na bango bakoti basali boye oyo biso eza lipa ya mutu na mutu kwanga ya mutu na mutu na mutu akenda apaki nganda akeluka na ndenge na ye mutu na mutu akekuna ye biso toke koto pa nani boye totanga kaka kombo te biso toke pa nani boye nga mpe kuna naza oyo nga mpe boye franka penselenga mikanda songisongi ya no batani funga mina kuambia yango nde likambo ozomona do toza bana mo tozanga batata sire nzambe nde tozaka boye toza mpe bafemme batard baartiste congolais toza mpe bafemme batard oyo loba boba finga biso oui kasi bosiko toloba nini donde eza boso okangi kaka mwa mama no mo pembeni boye wana nde mama na nga do yo ka bongo okangi mwa papa boye papa donc toza na biso na baparent te soko nani yango wana nde likambo tozokende wapi o biso neti biso bana bitike boye oke wapi kasi de place tozotelenga nawa koma lokwa journaliste aseka makasi bayofinga ngai chronique mais toloba te toloba oyo koma lokwa sentia kapachi eza bongo eza bongo mais oui eza bongo soki toza tona baparent sur te soki tona baparent sur te banani bavandisa biso po babana ya likolo ntina se ke ifo botambola boye fo bozala boye banani bavandisa biso yebisanga ata yo likolo déjà bassume déjà justice pasi nde sikoyo yango wana sikoyo comédien na comédien tokobenga banani batourne na bafilme yango nde likambo tobenganaka bongo oui nga na problème na motu te par exemple presque tant na lobi na oloba ko presque te tout le monde eloko moko ekiminga wana olobaki olobi bachronifoati bafingaka bachronifoati ko bajournaliste kombo ezaka susu te ka nde naza na nda yawe nabimi na bandi opopola o avant na popolo fo nayeba o bien neti nga poate mpo na démarre yo fo nayeba o kitoko so nayebi o kitoko te eza mpasi mpo na démarre yo tokamwa mpe ndeni boyebela bino baa bato barecherche quel courage bino nga mo mpe naa na kati wana nga sikoyo nde na mambo asongisongi bamambo bateme bino ba makasi ya solo
Yo to sala na betelo ata histoire vie na ngate. Ndeka na ebisi wana ke te za vie privée na nga obimi kaka abu. Na okamwa nde nini oyebia. Obandi pe ko expliquer. Il est vraiment cassé côté wana. Jikemba ya yo kama kamu na ebisao. Falon bito de la suprême randoti. Et je dis bonjour encore na groupe Caribou. Groupe Nabiso Yamolobeli. Le véritable, le charismatique. Papa Alain Dele. Bonjour. Maman, tu as qui témoignage, il y a sœur Nabiso 7e bagarre. Je te salue en passant, ma sœur, je t'aime beaucoup. Gloire à Dieu, na témoignage nayo. De Nabiso 7e bagarre a témoigné partout na TV. C'est ta sœur, non? Oui, bien sûr, je l'aime beaucoup. Pourquoi le banini par rapport à témoignage? Et puis Yazara. Lik nanga. Lik nanga. Wana pena pianga. Puis sœur nanga ya chouchou. Vraiment. Oh, j'étais. Ye pena a te logo. Ndao zapi. Ndao zapi do ya benga tout moment. Na témoignage ni okolo bani. Na kota te. Nga bebi okota te. Te. Ezo engagé kaye. Hein? Ils ont engagé Kakaye, Aibi pourquoi témoignaki, Aibi pourquoi Alubaki, Aibi pourquoi parce que Oebi Makanakata Monto, et où t'as pas naïe. Vous comprenez? Oui, oui, pire ça, n'a so quitté. Te, wanandi na bien goté. Nga na bien goté. Mais ceux qui na poussani, pembe naïe, na olukana tout naïe, parce que Mikolo to kutanate, na olukana tout naïe. Ma sœur c'est. Pourquoi le baye boue? Ozala ki pe. Pona nini po le baye ki boue? Po ani po le baye boue? Soit yebisinga. Na oluka ofatu. Masi vindaya. Na oluka. Ah, on cherche mes gars chaque jour na tout na reposition. Te kati na ebisi. Okutani. Na ebisi. To vi na yo wana lobi ke batu boy ba ye ba ki na za ki vie yo yebi ngote. Te nga sikoyo te yo kanan. Te omonini. Na kozala na okutwa yo me vino wakati na ebi na ngote. Oyebi ezalaka. Est-ce que nga suna za bona za lesbienne yo yeba bate soki vi na nga eza ya kati vi caché o nga na bombi ta msusu na betela yoti na koza na betela ta msusu ye mais yo na betela to yeba te onza mbete nga yebi na nga te et ça ficheaka donc nga na yebi te en tout cas c'est aza pire sœur na nga mais nga na yebi te tant que na yebite na kokota te na likambo na yebite yo na yebisio pesanga temps na oke solana yi wana pire ya maman yo leka boye na mona boye soit répondre nga pour ne sola bien soit na bien makasi donc soit répondre nga leki na ngeza ki par rapport à boye tala boye na ozonga comme na yebite nga mambo na yebite na lobate. OK, merci beaucoup pour Ponanga. Ma sœur, 7e bagarre, je vais dire c'est ma gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Koyo qui ça s'attend, ça n'est pas chose facile et surtout na public, na TV, internet, c'est un monde du monde bimba. C'est le monde entier. Je t'encourage, je dis encore gloire au Seigneur. Nzambaza malamu. Amen. Yarolongola susu, viwana. Malgré ça, il faut qu'on continue dans la vie de prière parce que bitumbero telema parce que na landa ki olobi soki batikite. Le Dieu qui t'a délivré, prie à ces dieux-là, à Kangola Pebango. Je t'aime beaucoup, bisous. Maman, tu comme chute, tu comme na souka, tu comme que malembe molo. Tout c'est émission na bisou. Si tu na chaîne na yo na minute, tu continuer na ba film ou bien na ba gag. Non, ba chaîne nanga. Pour le moment, on continue ba gag na ba émission. Non, ça ba émission na ba gag. Tala ka ba film ngo comme saturé. En plus pe ba film les autres singa ko bimisaka ba mbongo ebele les autres singa biso vraiment ba soutien ya makasi tu sais que vous dépensez dans l'ingana ça la film l'histoire de Fatou Planète ya ngwana likambo zo singa ezo singa biso penza ba mbongo ko ça film tobo yango te mais il faut ba soutien ya makasi c'est ça tala toza ba parents kototo kipe bana kototo mikipe kototo sala boye tozongisa boye balobi so so liaka eloko ekoki na mongongo na ye kolingo lekisa te pona bato balinga balekisa soko lingo lekisa mayele OK toucher place va toucher raté donc c'est ça yango na koloba ke pour le moment on sa émission on sa ba gag nanga toujours tourner pe ba filmer pas RDC artiste toujours ça pe ba gag kuna ba filmer donc on a tourner donc on a disponible
na mutu nyonso akobenga nga naza disponible baninga mutu mpe bengaka na bafilme bagag baémission naza nanga wana disponible vraiment. Masi visiko na monde ya théâtre otikala okuta na bolingo te bolingo comme neti comédien tel président tel asepela na nda ya pusana asolisa ye mpe bavivra mpe mwa temps et puis circonstance avie esalike bakabwana te président etel oui président etel akolinga parce que naza mwasi so nabi ke balinganga te na okosa makasi na okosa mais bon ezalaka choix na nga te bon choix na nga te so nabi choix na nga te pardon vraiment président na ngai bacomédien botenir nga regard te dans le sens que eza te ke nakitisi yango to na minimize yango te na théâtre to na mibale ya bien na théâtre toza na baintellectuel na théâtre yoka nokende mote naofungola eza baza mabe te baza bien mamoso bien mais eza kaka ke nga moko nde nalingaka te kosangisa mosala na bolingo place mais nalobi yango ebele mpe leka nango mais bon obi esimba te nga nalinga te naika mosala kaka tosaka mosala ata président ya groupe mosusu ota mosusu travailla te amona okana te mais kasi ntongo nango baprésident ya groupe mosusu bongo na travailla bagroupe ebele nga bagroupe ya otravaille eza nini baprésident babenga neti tovandi boye babengi nga yaka totravaille na le sens ke yaka otourne on comprend na tourne na zongi mais navandaka na nga te na bagroupe ya bato neti ke o naza lelo awawa naza depuis na longwa new image nde na oloba depuis na kabwa na new image bagroupe mosusu eza kaka to mosusu nde na bando otravaille mpe na baprésident Bosco na kei mosusu barepte mona okende totravaille babiloko ya tv banini basens wana na baprésident mpe mosusu totravaillaka na biso mais keleke evanda na groupe ya mutu moko te Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Naba Onyoso, Bazala qui branché na Feza TV officiel pendant Kolanda. Votre soeur, votre tantine, votre yaya Fatou. Je vois ma copine Patricia Vendina Katia Paris, la femme de quelqu'un, la femme de son mari. Et na atterrir na Katia Canada. Nazomona Karish Mutema ya Nancy Kangi. Dieu nous a jamais menti. Et pourquoi pas grâce à Biningu ya Dano. Hein? La femme de son mari. Et là, je vois confortablement comme Kemona. Hein? La femme de son mari, le légitime. Dorcasika Pingaoetu. Moi, c'est qui? Toko. Ya Yoyo Yolande Pukusu. Maison Blanche. Fabrice Lessolé. Na Katia Paris. Na yeba na engai pardon bo tenir ngai regardé Franki Kapende coach Bengue hein kolembanga to yo ki ama sivinda ya lobi film ende makambo mais toi quand même je n'ai pas peur hein Dieu donné Franki Zaka Franki j'ai un problème non c'est pas un problème ma sœur on fait ça tel jour donc Franki qui peut ngape dia soko et ça bien ma casta kayo to comme na faire la mission to comme na faire mission na biso mot de la fin na yo par rapport à l'émission. Oui, oui. Okay, parce que na tour wana pe na ebisa que par rapport à l'émission mais na moni oye liso. Pour moi ça mot de la fin parce que OK libela. Non, OK libela. Nazaka wana. Mot de la fin quelques dédicaces. Ouais, mot de la fin nanga. Lelo na oluba nanga pinzate. Na oleka mbala moko na ba dédicace. Na pesa na mbote na mutu azana besoin yebanga nani? Sarah Maimona. Sarah Maimouna. Na États-Unis. Ouais, Sarah Maimouna na États-Unis, bambote na yango. Ayoki place au ta parcours na yo. Naza sur Ayoki. Du début à la fin ta nyonso bimarate, mais oye kokito bimisa to bimisaka. Po ezala bien. Na pesi bambote nanga na boss nanga RDC artiste. Oh, fatanga bimisila nga polémique. Polémique était président. Système clignotage ils ont régné na tuna penda ya pe atonda moi sinchambe. Okakwanda ne loko nyongo pe boy. Waka eluka makambo. Ebika yo eluka makambo. Wana eluka makambo bakisi na songisi. Ozwanga te. Na zuite ya. Ozwanga te le otilobi. Allez-y comment c'est l'ambiance. Na mon boss hein, RDC artiste. Donc papa mo malamu na bana ensemble mbote na chef toko na France
Yebuta ratakate. Talarayo. Ratakate na mkete. Kalokombe bambote no yangoana. Ya José Yaye. Dako koba câlin. Vrai chéri babi. Vrai chéri. Na mboka malili kwa. Wana nazomona susu maenge makumbu. Moya ya chéri. Yo ratakate. Ignace Vita. Donc boza tellement ébélé. Na lela bino fort. Talara bino. Donc 100 bino ngana zate. Na baka bino so boza wana de bosa la force nanga donc minga olobizate na ba ona pesi ba mbotete onyo so balinganga nalela bino fort na suki nanga wana. Ok, merci beaucoup mes chers abonnés internet, merci beaucoup parce que vous avez kinanga, vous avez scotché, cimenté, serré, non bouging. Et là, je vois ma copine Gueur d'Angoï, Moutemaya Papi Choco suprême, la femme de son mari, hein, papa ya Natacha, Nakatia Brikim. Ma copine est là, je vois Sergine Mankembo, il y a Doudou Migler, je salue mes enfants Emelia Panzou, Fezangombe et Vainqueur Battante. Nabengake Papa Bokilo Nanga. Et je dis merci à Diedo Diasso. Je dis bon merci, grand merci à Dieso Diasso. Moi na malamu. Ngana yo kaka. S'il faut Diasso de moi. Et je dis un grand merci à Franck Capende, mon manager privé personnel. Franck, niko tu dadako. Usiniache mina kwambia. Je dis bisous, bye.